que comme une épidémie comme une épidémie mais basa nanza peut-être que bino tango tout ça dénoncer bango Jérémy bino qualité soko ba jaloux on n'a pas l'argent on a ba jaloux na bango ba complexé tout ça c'est ngana ko banga bina mutanza me Congo yeb sanga nene mutono ko banga na Congo yo banga Moïse non na ko banga à part mukuna te na ko banga papa Baruti na papa Kelani ce que moi ngai papa Baruti je vais ça chez nous mais bon Konde Liloba ako stopper le bon Konde Liloba oyoki makamba sai dega na poto te Konde Liloba oyoki yango owapi ba Konde wana prophète Konde wa suki bele sacerdoce c'est raté et raté hein moi ça masta na ye abete banjobi makembese a violer moi si mosusu wana apesi ba comme ça ba détraquer matale moi ça ko bimisa yango wana bakosela qui était j'ai des images na makamonyozo quand on retourne dans les 7 toi ça la nini mako na poto ba pas question croisade moko na lobi pas question et indi kuna Israël Konde est-ce que ba quel là pasteur mingi baza déjà ba homosexuel ba pasteur là on a Kinshasa belé ba homosexuel et en plus to occupé ki ba pasteur mingi ba oma ko bimana ba maman prophétesse okay pasteur église Bethesda bimana o église gloire oh yo eza cicateur na bilo kala mais c'est que moi je condamne aujourd'hui ba pasteur ba comme homosexuel. Oh là là hein na moni mosu na Londres na mwasi ya jeune azo sala makambo ya mabe na munene mobali pasteur mosusu awa penda wa bazai belawa wana biloko basango basalaka bakoti na cabale juive mais na Congo ba église pe comme belé papa ngifa yo nanga kama retourna ka ba église ze belé ba journaliste avenue nyos tout ba église bo sangana pe ba journaliste ba komi belé ba youtubeur ba komi belé bino po sangana boko sangana te sikoyo bino boko sangana te ka ba église eloko église sala bino ngana ebité corona troisième vague eye yo ba keza elanga eza ba grippe conso mais na moni Martin Fayulu candidat malheureux d'élection opposant aki ozo vaccin yo ozo te ce qui Fayulu la zui yango azo pas yena mwasi na bana naye jamais Fayulu pas zui o bilanda na nini mais vous votez qui ba Paris vous votez entre guillemets ba voter na pouvoir tu sais que des mots na pouvoir Fayulu na pouvoir mais ngai na kozwa tonga wana ba président zwa famille mo mbezwa mais opposant kuta zui bango tu bazwa tondima mais ce que ça tonga mana papa po eza sorte mibale asandeke za wana ba vaccin za ebele ngala ko préfère même ba chinois au ben na zone surtout le bani Fayulu pe akomina ba muyembe même quand mais je ne sais pas hein même Kimbangu azali il est règne na bani na ba tombola kombo na ye comme pa lumumba ba tombola yango hein ce n'est pas bon ko ya ba base ba comme ça so di bana na bango so ba jonsi lumumba mais ba bomba lumumba pona mboka na ba richesse na biso ba biso so lumumba vivant poto limisa bango ba carte visa moko boye bino moko bokolo ba Tshisekedi qu'est-ce qu'il doit faire au Congo mboka ya pillage mboka ya ngotobobo mboka mopotu mboka ya frondundu mboka ezanga batumao ba carte visa ba bato présidence oyo so wala ozambongo partout kini partout esi okobimisa yo mona tapage na bien mona tapage basala na Gombe te encore l'état biloko à 2000-3000 akeka na carte ba kati wa eleki na trésor public système basala système na trésor public do ba chanchaka na infranté est-ce que bato wana ba benemi Congo te vous piller pays bon sous le maréchal Kabila le père ba la même chose oh ba yendenge moko hein si quand tu sais que autant mboka ngone. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso makambo bofrana ba Congo Dialogue donc blague c'est donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça kano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois tellement beaucoup donc Congo Dialogue ça c'est moi kitoko. Bonjour à tout le monde, Papa Ngifa Losako. Nzambe ya pambola Jérémy makako to sukole lungi akochande ta otila makako. Atotia na laver na savon. Na savon kolongwa te otila makako. Amen. Amen. Parce que pour le moment vous avez meilleur journaliste na kata RDC. Merci papa. Côté taliba internet ata ba sélection na bango te ezalika ba côté tribune bango ba kokolo lokolo a pambola to bana na prière pour to kota libon Nzambe natiki ndeko Jérémy na maboko na yo
pesa ebonya pesa courage asala mosala na ndenge logomani totiki Congo démocratique na bongo na yo totiki ba continuer so na bongo na yo kolo sunga bango za bango pe batela bango totiki Goma na maboko na sika mokonya mboka kai kuna zala na ye avia ko matapia ko zonga ila pona lokumu na yo totiki ba diaspora e ba pambo na biso ba lesa biso ba public sa biso maboko na nzambe sa kati na biso banda na biso to tsukusa na biso na komona Yesu Masia wazali mokonzi pe mobiki sina biso seko amen. Amen prophète, j'espère que osa bien parce que tout ça qui l'autre fois Dieu nous a protégés et puis tout le monde a les sous. Bon, osa bien là trop dur, j'ai mis sur ça musala pour na elengi ya Congo. Grâce à ba rendez-vous belé par semaine l'équipe on a pas 2-3 fois na ba médecin pour ba kiru na ngai mais je crois tout ça la bonne nzambe a na contrôle parce que soki nzambe batterie to ko batterie de ka pamba. Très bien. Voilà, entre nous, en attendant le programme, il y a obsèque, il y a Madame Nadine et ses deux filles. Moi, c'est y a Mangwanga Sa. Nous sommes là, mais peut-on dire que serviteur de Dieu est belé, qui ne peut en faire, Papa Ngifa? Pesangai le sako, na pesata le sako mo. Le sako John Ngifa. Nganga kufi avant match Congo et Poli. Congo et Poli. Moi, Mangwanga Sa Mazasai. So on parle de Congo, pas sur les églises. On parle d'armée, on parle de la police, on parle de gouvernement. On parle de message de Salama Katinang. Et ça m'a wani. Au monde de Jérémie, mort ya bananemi balewana pona ba kunda bango ngai na ko participer de parce que ngai mawaminga take parents to c'est le programme c'est le programme est-ce que bana wana ba du victime ba osali ba innocent yango moni apocalypse 6 verset 10 makila wana ezole mangangasa akuzaki mesika na boloko te ah bon akuzaki kimete basaka na makila te mutu donc il y a un prix à payer il y a un prix à payer Abel Kaya bomaki Abel a payé qui prix hein le Kaya azali vagabond nzamba lobi na tchei elembo na kati ya front na ye wa ko bomaka na ko venger cette fois ça dit quoi ba sa na nzambe belé ba ko na faire yango mo na bible zo wanga na biso lobi ba benga mi bazali ebele mba pona baza moke ozo mona yango na bible lobi bible zo bisa bi na Matthieu 7 alobi na biso na verset 7 vous les reconnaîtrez par leurs fruits misala na bango yango. Amos chapitre 3 verset 3 il dit vous verrez la différence ce qui sert bien ce qui ne sert pas yo pendamo dimanche au télé liboso na ba osimi le bananzana ozo préparer ton enfer pour préparer ton vie interne. Que dit la parole de Dieu? Romains 13 verset 31 à 34 dit cherchez premièrement le royaume des cieux tout ça viendra après. Romains c'est pour chercher ngoni na ba parole les autres pas ba pasteur et pas ba homme de Dieu. Na sanctification na bango na obéissance na bango na ba parole prophétique o batu ba ko bongo ba kenango yo moko passer tuer mais il n'y a pas kaka manganga ça mosusu na ngaba et pas non n'est pas papa baruti non mi balé ba Rigini hein ba boni ba na mi balé basi 17 ans 20 ans ba na ba violer bango ba zu ba zemi ba pesi ba longa zemi ba boy ali ba boni bango ba kufi o mosusu ka na ngaba kuna prophète na mwasi ya mwana 20 ans bazaki na awasale ba délivrance bango balé basutuka bonini mansaka partout te na njobi azokise ba njobi parce que comme une épidémie tout une épidémie de mais basa na nzambe tobisaki bino tango tozako dénoncer bango Jérémie bino ko kalite soko ba jaloux on n'a pas l'argent on a ba jaloux na bango ba complexé tout ça ngana ko banga bina moto nzambe ya Congo yebisanga nene moto no banga na Congo yo banga Moïse non na ko banga à part mukuna te na ko banga papa Baruti na papa Kelani soki omoni ngai papa Baruti je vais agenouiller atianga loboko ya bénédiction papa Kelani pati je vais agenouiller akotianga loboko et na apôtre Elias Pedro en Afrique na Angola na kofuka makotianga loboko oyo batikali tout polo suna yaso batanga bani kokima mais bon konde liloba akostope loboko konde liloba oyoki makambo sai dega na poto te konde liloba oyoki yango owapi ba konde wana prophète konde wa suki bele sacerdoce ratakate raté oyoki makambo asali kata oyoki makambo asali kata na poto monsieur ekomi na mokanda na Hébreu 3 verset 13 yalo baka sacerdoce ratakate siko raté na poto ndenge ni mwasa na ye abete banjobi makembese a violé mwasi mosusu wana apesi ba komisa bango ba détraquer matale mwasi akobimisa yango wana bakosela qui était jeu des images na makambo nyonso au contraire quand on retourne dans les 7 toi ça la nini moko na poto ba pas question na lobi pas question indi kuna Israël Konde indi kuna ça dit quoi bato mingi ba fofile na komo na Yesu
Yesu alobi yango bien yo kanga na solution Jérémie oyebi makambo ezolekana. Est-ce que oyeba ke lelo pasteur mingi baza déjà ba homosexuel? Ba pasteur Là on a Kinshasa ebele ba homosexuel. Et en plus to occupé ki ba pasteur mingi ba oma ko bimana ba maman prophétesse. Ya ba église mosusu bolingo entre bino. Akala wana eloko pasteur église Bethesda bimana o église gloire. Oh yo eza sikata na biloko akala mais c'est que moi je condamne aujourd'hui. Ba pasteur ba comme homosexuel. Oh là là. Hein? Na moni mosu na Londres na mwasi ya jeune azo sala makambo ya mabe na munene mobali. Pasteur. Mosusu awa penda wa baza ebelawa. Wana biloko basango basala. Biloko basango basalaka bakoti na cabale juive, bakoti sur na cabale juive, bakoti sur na kati ya ba Illuminati, yango ba terre pratique ozo mona bana nzambe okene église. Eloko yo pambulama. Ozo makambo zo be bande ko be ba cause de ba pratique wa. Malédiction. Ba malédiction bazo zo ba chance na bino to ba utiliser bazo teka. Bino bazo teka labo. Hein? Nabi na pas na Congo mutako changa maboko ezaka papa baruti pas. Oh, mais yo boy konde wa liloba wa liaka musimité. Na ko telemele parce que Bible biso wa 1 Timothée chapitre 4 verset 4 o nyonso ndamba sale les bon to mele yango to li yango par la grâce de grâce. Ya longo yango pour nani. Parce que moi je ne peux pas suivre konde ya liloba, je suis la parole de Dieu. Tout est sanctifié à celui qui croit. Mais tant que comme pasteur, tant que comme évêque. Denis les sipi atsaka le boko. Na koma ka évêque par alliance atanga le boko te. Atanga le boko te. Et yandre le grand secrétaire général atanga le boko te. Ga atanga le boko ngana likolo na yo atanga le boko ndi. Oh. Hein? Ngana pasteur akala na. Est-ce que yo bena sonika futa ko so le boko te? Jamais na kondi maintenant zo mokuru tutu. Na kondi jamais. Mutombo jamais. Mukuna mo na okima na boîte na mbandaka. Nani. Et bon, on Kamba, papa Simon Kimba. Naza Kibangiste, il est chef spirituel à Kibang, moi je ne dis pas là. Mais à la dimension élevée, il n'y a pas un petit, il n'y a pas grand. Pourquoi Binobo s'accepte à la télé? Moto, Aleki, Ozobanganza, mais il plus grand. Quel moto Zobanganza, mais Simon Kimbanga, au Tianga, le Boko solo, Nandimiango. Et pas une mauvaise dans la mesure, pardon. Hein? Yé, moi, qu'on a pardonné, Balonguna Mokoto. Sauf qu'il y a au Tianga, Maboko a pardonné, Balonguna Mokoto. Bah, outi, Kakana Kimbangis. Baotika na papa moko eloko moko bazali eloko moko même famille bango na bango bayokana kate balingana kate ba discours incendiaire bon nzambe azali awa kotoko nzambe azali te mais Bible zo ba Matthieu 18 verset 20 là où sont réunis 2-3 personnes mon je suis au milieu d'eux oya mokoto na kuta plus de centaines ba 300 ba 300 ba 400 500 yo banzambe azala bango te ba la charité bien ordonnée commence par soi-même soit qu'il y a limbisi ba oyo boya to sanga to ba na papa na bango azali ka sino kimbango aboti diangende aboti fungwa bango bakufi koko na bango bana na bango c'est loko moko tango bakoti na haine bakoti na koyokana te nzambe aza na place ya haine te hein avati anga maboko na kende na kamba alimbisa na lobo basali awa asangana na bango parce que c'est que dit la Bible Jérémie Matthieu Proverbe 10 verset 12 les querelles la haine est suite des querelles yango moni bayokana kate. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Mais bah tu beli bah auto critique yo autant yo simbi bah pasteur nigérien qui va ça bah talisman tibio choix bandoki tout ça bah bibi no moko ni bah misala mabe na mboko Congo. Jérémie soko sangisa biso. Et donc ça la injure envers Dieu. Na les gars na chaîne nationale lobiawa. Nazaki na Rémi moto akita wara. Tango moto akitawa toleki na ye a touché Jésus na kasi bango balandaki ezaki en direct na fâché na kosakana te. Oh. Hein? Et bon Jésus est nani? Hein? Jésus est le modèle nanga, Jésus c'est mon Dieu, Jésus c'est un fils de Dieu. Hein? Il marche ensemble avec le Saint-Esprit. La kanisa qui terrible. Hein? Barim balandaki en direct. Ne touchez pas à mon président, ne touchez pas à mon Jésus, ne touchez pas à mon idole. Hein? Alors, ce que dit, oh, je suis à tout cela. Nani abungi ke ba pasteur nyonso ya Congo ba répété, ba kana ko ba kiss na Nigeria. Oh. Hein? Ba pasteur ngoto ba bandaki papa to bandaki na molimo. Ta to ba mbona Yesu azali quand tu sens soni prêche. Olobi nzambe azo kitawa. Tango zoka muku nazo te ya olobi oyo préfère discipline. Tango zoka lelo motolokola mukuna motolokola nani oyo mutombo mutombo bambi le père bazoyembo bike nzambe azali awa tango badu système ya ba Nigeria ko kende bazwi biloko na bango ba mafuta ba nini nono mboke kufi hein alors lelo ba Makio uti Nigeria et koti awa et bebisi bato mais bato tibio shoba batombo kelio mais so bato bon batombo que je m'en fous de ça parce que ce qui azali mosai na nzambe
Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans toutefois, répète ce qu'elle a serviteur. Un grand homme de Dieu, boy. Oh, liwa, lingi ko soye. Nzambe ko réveille ta mon dimia mukele na pongite. Babia c'est pour loba déjà ko. Na lobi ko loba na problème était. Avant ko réveiller en côté, nga na condamné na bi o tibi o choix, ce n'est pas magistrat tout, hein, na ko juger mututé. Nzambe a juger yango, mais misala na bango ezomona na ba fait wana. Ba fait ba acte. Ba acte wana parce que papa moto abelaka, hein, mbi et le père, obi de là na vie akufa te. Ah oumeli. Obi mbula ni mbi et le père abela. Hein? Mbula ni mbi et le père abela. Emmanuel Mbi. Hein, Emmanuel Mbi yaki na Nzambe solo. Azaki na Nzambe solo na lelo akufa te. Mbula ni mbi abela. Mais Tibio Chabeli. Abelité, qu'est-ce qu'on pourrait dire, frère? Un homme de Dieu. Nzambe ko bomai kaka ba Dieu kaka boya kemba na moko. Ezaka ba pacte ba signaka. Ba alliance ba kota ba yibi. Ba yibi pe que ça la musu. Ayeba kité. Soka ayeba ki ko kufa ni ko se repartir mbango. Alors va ça musu na Nzambe, l'inférieur est béni par le supérieur. Hein? Ce que dit la Bible, hein? Hébreux 7 verset 8. Avec ko luka bango. Mais biloko on attend ça succès. Donc va surprendre Tibio Show. Luambo kenende. Luambo makiadi. Hein? Akay bueno. Na pêche deuxième. Madilou. Madilou akay. Bokolela ngai. Bokolela ngai. Papa mba kenende ni. Ayemba liwana ye liboso. Ayemba. Akufa pe na scène. Na scène non? Mais Tibio Show akay ndeni. Yepe akufa na scène. Na pongi. Mais auti kuna ba côté à côté avant de kao. Moi si na même à cause na ba obstacle ba kunda ya kozala te. Donc c'est que ça mystique. Moi si ayebi déjà secret na munene. Et bon biengo. Hein? Un homme de Dieu, nous ne refusons pas. Nzambe akola sabino ba fena ba mort ndeko ya. Ata yo moni yango te parce que Deutéronome 28 29 verset 29 les choses cachées sur l'internet mais il révèle ce qu'elle a serviteur. Il faut que Satan ba pasteur Moussa minene ba Nigeria. Hein? Ba personne ayeba ki yango. Papa Ngifa, c'est le Nigeria qui gouverne l'Afrique. L'homme le plus riche, c'est le Nigérien. Les footballeurs, ceux qui paient les. Je dirais quoi? Banque africaine, c'est le Nigeria. Les pasteurs les plus riches, Nigeria. La plus grande église, Nigeria. Les pays les plus riches, économiquement, Nigeria. Deuxième Afrique du Sud. Donc, non, bah, ça m'a cassé la spiritualité. Bon, papa, la Bible me dit. Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. Bango bakota diable na tongo. Na ba commerçant na bango. Yo mona ba Nigeria ba teka kaka. Na ba sportif. Na ba sportif na bango na ba niveau nyoso. Na ba pasteur. Na ba pasteur ne ba kota na tongo tongo. Mais ba ça rappelle na ba musulman mo ebele te. Bon ba musulman ba za ebele, ba musulman ba bango za ebele mais bato bazali éveillé. O bazali puissant ezali ba pasteur. Ba chrétien. Ba chrétien. Puissant ya ba chrétien. Ba grande église, ba jet privé. Tozali na pays o ezali islamique. Pays islamique. Ba kabwana. Ba chrétien ba na ba islamique. Non, islamique bazali ebele président bango za musulman. Musulman oui. Hein? O ya kendeki ba chambre musulman, bango za bango musulman. Mais puissance ne ba chrétien parce que ba kota na banzeli wana makasi. Mais na Congo ba église pe comme ebele Papa Ngifa. Yo nanga kama retourner ba église za ebele. Ba journaliste avenir nyos tout ba église. Bo sangana pe. Ba journaliste ba comme ebele. Ba youtubeur ba comme ebele. Bino po sangana. Boko sangana te. Siko bino boko sangana te ka ba église. Et là église ça la bino ngana éviter. Papa église ça comme ça la monnaie na mboko yo. Baza ko escroquer ba tout papa. Bino ba journaliste YouTube. Ba pasteur ba mi ko engrosser. Bon, ko engrosser mutu na moto. Bible lobi na biso ko avorter. Mais ça Bible dans Romains 14 verset 4 qui est-il de juger mon serviteur. Hein? Qui es-tu de juger mon serviteur? Hein? S'il tombe, s'il se réveille, c'est moi Dieu qui va le réveiller. Pour juger Bamoté. On a dit que c'est le tribunal en Zambie. Le pasteur, nous a sauté. Le pasteur, au besoin de Zambie, il s'appelle éducation pour son rabat. Mais le bas n'a plus par la côté, na ligne ya musulman, ligne ya Nigeria. Et puis, bah, l'on a Nigeria. Bako Kenya na kati na Israël balongo na kabale juif bako kota na Afrique awa na kote ba mama ke nsomba ba bazin ba Benin ba juif vaudou ba vaudou ba yena vaudou awa na mboka na biso. Moi je suis fier de M. Jérémy n'a prêché 10 personnes qui n'a prêché 1000 avec vaudou. On a complexité. On a complexité. Moi je prêche 10 personnes dans un libre mora nga normal nazo nazo atteindre nzambe mo yebi ke nazo vaudou na ton sabato parce que na kufa ko la tibi au choix. Mais oui, hein? C'est Romains 6, 23, le Bible, ça dit péché, c'est quoi? C'est la mort. Merci à Doucouré l'immortel, Maman Gigi Kintumba depuis Berne, en Suisse-Irlande. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou, na Fribourg, en Suisse-Irlande.
très fort, Papa Philippe Kabouikou, total respect à vous. Sema Mayasi, femme légitime et agence Mayasi, Forza Italia, Maman Sema Mayasi, merci pour ton cadeau. À son bélibiso micro-cravate ou la qualité malamu. Nous sommes de cœur avec toi, Sema Mayasi. C'est son bélibiso, il y a un koufa. Il y a un bélibiso. Oh, personnel. Tant que ça, il malamu, Maman Simon Mayaki. Sema Mayasi. C'est Maman Mayasi. Au sein de la prophète John Ngefa. Parce que la émission d'Ambia Pambolano, Jérémie a écrit na mikona ba chua pende ba chua. Moi mikona ba chua, c'est quoi ce que Nzambe Pambola yo. Ngabo na par na yo mama. So ipo ngo batela nga bo ba commentaire pa mangefa. Maman a bateli yo. Nzambe Pambola parce que ça micro personnel à Jérémie. Là si on sale émission après sa journaliste mon soutien, il est protégé. Mais on ya ngai besoin na ngo ba sa pomper ba pomper na bango mabe wa. Papa ne va pas papa non, c'est le moment. Il faut sauver. Il faut sauver tant qu'on monte dans la vie. Que mon Dieu, acte au Pessa qui yango, dans le verset biblique, on entend yango, Proverbe 11, verset 24, tel qui donne libéralement vient plus riche. Que mon Dieu te bénisse. Voilà, ça c'est bien. Le célèbre Eddie Nzundu na Washington, très puissant. Le célèbre Eddie Nzundu na Washington. Héritier pour ma grande Kissimbi Nzambe Héros. À la Nzambe Héros à Solo, on a perçu entreprise, on a tenu ça là. Nous sommes ensemble avec lui parce que c'est un vrai patron. Oui, entrepreneur, homme social. Homme social, moto penda kogigo benga izande bango parce que mosala nkolo esunga. Voilà, merci Papa Ngefa. Alors l'autre fois c'est que Corona troisième vague na Congo et Koti yobo yaki. Quand tu fais l'émission, ils allaient travaux d'esprit. Très bien. Bah caméraman besoin obligé il y a ko bouger mututé. Parce qu'il y a devant bateau. Si on a paniqué, à quoi qu'on ne l'a pas comprendre. Laissez-lui libre de s'exprimer. Hein? Si on a kati, bokati. Hein? Maintenant, on va passer bon moment et là on sort au Simba, on a quitté les hommes avec Tikaye à s'exprimer librement. Hein? Voilà. Namala, Mounamabe, c'est lui qui gère. Hein? Abino bata rabinoté. Mais nous sommes là pour battre bateau krabiso et l'autre moko résolé. Mais il est le professionnel et c'est là qu'on va vaudouter. Voilà, je disais que l'autre fois que Corona troisième vague eye yo bakeza elanga eza ba grippe conso mais na moni Martin Fayulu candidat malheureux d'élection opposant à qui aux vaccin yo rezoté bon monsieur ce qui Fayulu a zui yango azoye pas yena mwasi na bana jamais Fayulu pas zui o bilanda na nina qui mais vous votez qui il paraît vous votez entre guillemets ba voter na pouvoir tu sais que des montants na pouvoir Fayulu na pouvoir bon ça la makambo tu sais que le père a ça na Kabila ngara président limité cabinet gouverne hein il y a prêté semaine nda qu'on a Kabila simba ministère nyonso to suka kini hein bon ça la biloko on a té papa mais est-ce que seulement pour que peuple qui ne vous non ce peuple zui ngala ko vaccin AstraZeneca au moins de la Chine ou bien de la Suisse ou bien de l'Angleterre mais AstraZeneca ils ont des effets secondaires ngai na moni mundele azui AstraZeneca a tché téléphone et kangem na zoto les autres ça papa ça les autres zoni okokufa mundele na ndi air lobby on maï mundele na lobby maï a du téléphone boye après tonga tiabo kangami Emma et kangami c'est comme on maï et la sani okokufa so et ça va pisse ça donc faut le risque au d'ailleurs azu etali moko mais ngai na kozwa tonga wana président zwa famille muzumbezo mais opposant ku tazui bango tu bazwa tondima mais so les tonga mana papa po eza sorte mi bali AstraZeneca za wana ba vaccin za ibele ngala ko préfère même ba chinois au ben na zone surtout le bani il faut le faire comme na ba muyembe même quand mais je ne sais pas ngai nazali na Fayulu te tanga makamba Fayulu te lui fait son travail moi aussi fait son travail et là que ça ne mutu no tingai Bible c'est sur Matthieu 10 verset 16. Je vous envoie au milieu des brebis, au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. 3 hommes puissants, il y a Illuminati, il y a Mokino en genou. L'économie, même, il y a un monde. Et quoi? La crise mondiale, et quoi? Bill Gates, il y a une mission, il y a une paralysée, il y a un bateau, il y a 7 700 000 personnes. Il faut 7 millions, il y a 500 000 personnes. Les 500 000 personnes, il y a un monde de Mobimba. C'est quoi utiliser des robots, intelligence artificielle et qu'on remplace les bateaux pour pas qu'on bien. Mais alors ça on a confusion. Donc on peut pas bête musuba okufa te papa.
hein mosusu ba beta ope nzambe fete ekufa te parce que nzambe alakisa bango te c'est ngai nazali maître na nyonso toke na coronavirus na Congo botika ngonyoko la biso oh ngai te lelo namona moto akufa na coronavirus te na Congo awa na Kin na Kin namona te oyoka pe namona pe bembe moko akufia toka corona bimi tout ça nyonso wani ezali ba plan ya banque mondiale ezali ba plan ya ba homme puissant du monde wana OMS batie yango Bill Gates azali associé na OMS pona ba neutraliser mokili hein na biloko na bango biso tozali na deux saisons papa saison de pluie na saison sèche saison sèche obengi elanga tu eyaka na kosu eyaka na mwa fièvre mitu pasi sima nango to s'adapter nango eleki nzela ekei tango totonga pe na saison de chaud ya mbula wana ekosalaka ba même chose hein ekosalaka la même chose ce n'est pas coronavirus hein et ça comme chaque année chaque mbula chaque mokona mokolo et là kozoka musanga sikoyo au troisième vague monsieur Jérémy première vague tango ebandaka tango esilaka bayebisaka biso te deuxième vague comme tondi ministre ya ministre ya santé banda lelo tokoti na deuxième vague ya corona boye tango pe kei esili bon tomoni ke to clôturer deuxième saison nango esili tango pe na troisième saison ya coronavirus ebandi boye kosila boye tango ebandaka toyebaka te tango esilaka toyebaka te peut-être comme une troisième vague c'est quand la troisième vague on a vu la première vague c'est que troisième aussi ka deuxième ezali wapi peuple congolais to fungula miso na bato donc nous sommes pas informés pas d'information donc on va ça maman na bongo on met ça pesa bango ya banque mondiale on va neutraliser les coloniaux yango yo hein mais biso to dans nzambe troisième vague deuxième vague erni na bien deuxième vague parce que troisième vague beaucoup de choses sur pas quand biso suba ba benga ngo couvre-feu te ba benga ngo nini à confinement oui nous ne refusons pas couvre-feu au bokanga banda ya kala bolongola et comme la quatrième vague hein comme la troisième vague couvre-feu que la troisième vague tu na sixième vague hein et puis couvre-feu ngo bango papa so na 22 ba ni balabala so ko ina 500 francs 1000 francs parce que ba fungoli hein bango ba konti batambala butu donc on nous prend le peuple congolais en otage bango ba sa vie butu est-ce que c'est normal mais c'est quoi discipline et quotidien na lobi zila nano discipline et quotidien ba pekisi ba église ba pekisi ba boîte ba zo landela papa ba pekisi yango na note ba inspecteur ba kemi so ba liba to sa mesure ya sanitaire ngala na loko ba tia yango na biloko wana discipline et quotidien parce que ba no si yango na ngiri boza na covid na mona ta moto moko te oyo boloko ya makasi bokasa to boloko ya makasi ndenge hein boloko ça boloko ya makasi ndenge Jérémy esika bandaka toyebaka te esika pesilaka toyebaka te ngala kama la troisième vague deuxième kende d'abord tu embrouiller bato hein on peut embrouiller bina milimo na bato pona ngai ko nazomona ka nzambe aboma mokili motina moko vivre mokili yango ezate mais toka ki pe le 21 juin il fallait ba relique ya Lumumba ezonga mais ba repousser yango pour des raisons XY bon tozo la ra linu ya Lumumba Congo na Belgique John Gefa vous la parole oyebi vérité tout égotique là ekobomana te Jésus-Christ a dit vérité il faut pas que nous ayons la vérité notre chrétien et notre président il est chrétien il faut avoir la vérité il y a Jésus dans Jean 14 verset 6 oyebi eloko zoboma so ba congolais ali manque d'amour soki bolingo ya solo ezate pe tozwala discipline ya pardon le pardon libère soki tozana biloko wana te frère tokotonga mboka te catholique ayembani bolingo bayonga na mongongo te na beta soprano na tenor bolingo bandeko motazangi bolingo akomona nzambe te bolingo ele yo ndinga obina fo soki to planter bolingo wana te ezali nulle part. Lumumba était assassiné par les Belges. Bah reconnaître un goût. Bah Belge, il faut pas réparer petit.
bakamati Lumumba zaki selte na Okito na bato mosusu bazaki ba compagnie na ye. Polo na Okito. Ba Okito na ba compagnon. Ba compagnon ya Lumumba. Bakende wapi siko linu ya Polo. Ya Polo ya Maurice. Ya Maurice za wapi bazali ebelo ba sacrifice. Bino siko pesaka ka Lumumba pe baninga mosusu wana. Hein? Ba linu ya Okito. Ya mibale. Ba Okito bakundaki bango na Lumumba batiaki na side. Abokito ba tombe na bango zali na bombe. Mais ba bomba ba zipa. Yango. Sika Lumumba mine ko ya kindengeni. Soda ye abetaki ye lisoka mundoki awo. Ele lengwe ekoi. Nde ba ramaseli nywana. Mine monga Lumumba ezate batie na kati ya site sulfurique. Nyoso na suki na moku ezate. Lumumba na tombote. Kaka lino wana ekoi ka beti ba lino ekoi ba ko lino wana. Est-ce que en dépit ya lino ndenge babomela biso ye bakoko tonga ta ville Kinshasa te na ndenga récompense mitema mama ba belge ba yane ko exploiter biso bayiba biso yango tolobete bayebi Kongo te bako tonga ta yango te de yango wana mais Mobutu oyo azalaki président avant de ligne ya Lumumba bandeko na ngai Mobutu qui fut le président pendant 32 ans de pouvoir comme chef de l'État maréchal du Zaïre roi du Congo démocratique. Un président fort, un président charismatique. Mais, quand on est au Maroc, pourquoi pas que le là, on a 30 juin, tout ces personnes congolais, Mobutu a Koufaki, le président Tshisekedi comme ça, Tata Yonani, colonel Mokusi Yonani, comme on est Edi Kapel. Mais Mobutu azalaki pe yo azalaki papa na la caméra papa na bana osala Mobutu obino pas ça congolais Maroc ezali awa to lukesika mako cha Mobutu na zo koro ya Mobutu na zo se aw yo bana balongumba kuna tika na lino to boite azali martyr eza pe volonté ya famille Lumumba non na gouvernement belge avant ça likambo wana il faut famille so yebana bo sango na barrière mabe pona ni Lumumba sa famille ses enfants bazo kanate tout ça hein ozobona to boite to koyana Lumumba na mino to tshela serke mobimba basa moi kesi mais na lobi ba ko tshama na serke mobimba bo ba tsheli no Lumumba baso mata vert ça c'est l'idolâtrie baso mata vert ba lukelo ko ba ko sala pona ko représenter Lumumba mais quand on a ligne na ye ezali penda dynamique te mais non spirituellement ça peut ouvrir des pistes non piste n'est ouvrir montanga mboko ne Lumumba hein na mboka nyonso ba martyr bazalaka même na Brazzaville ba martyr bazali avant indépendance ba martyr bazali mboka nyonso ba martyr bazali parce que les saints martyrs sont ligne ye et ko bénir biso et ko bénir loko moto ligne na Lumumba ezali loko ça pas la biso te to kansaka Lumumba avec un monument na ye hein ba monument Lumumba tout partout sauf ya maréchal Mobutu oyebani te et bon lino siko to nzoto ya Kimbangu batsaka pe na side est-ce que na habite so lino ya Kimbangu etikala eloko mo pas na tombe te ye pas na tombe te ba fondra bango ne politique ba belge hein même Kimbangu azali il est règne na ba nina ba tombola kombo na ye comment pas Lumumba ba tombola yango hein ce n'est pas bon koya ba belge comme ça so kwa di bana na bango so ba jonsi Lumumba mais baboma Lumumba pona mboka na ba richesse na biso ba biso so Lumumba vivant pour to limisa bango hein ba ko so bana na bango te alors Papa Ngefa c'est vrai nous sommes au Congo une autre actualité les Kambotali ba carte visa autour yoka il paraît il y a des gens oyo ba mbongo bimaka chaque mois ba komba basi na bana chaque mois te chaque jour ba $50,000 ba 100,000 ba carte visa moko boye bino moko bokolo ba Tshisekedi qu'est-ce qu'il doit faire au Congo mboka ya pillage mboka ya ngotobobo mboka mopotu mboka ya Frondondo mboka ezanga batumao ba injo mare bana ba indi omari même premier vice-président azaki ya parlement kende bango tumbale baza ba jeune il paraît ba minako bazana yango ba minako bango tout mais botanga ba kombo na loyenge ba shada non mais ba to président so ba yeba nango ba carte visa ba to président so yo so wala ozambongo partout kende partout si orobim yo mona tapage na bien mona tapage ba na gombe te encore l'état biloko 2000-3000 akeka na carte ne ba kati wa et l'équipe na trésor public système basala système de trésor public do ba chanchaka na infranté ba futa mitiola kana carte wa dans attaque na hôtel la ligue sur la ligue carte mbongo Congo teka 100,000 50,000 mochola kama mochola bien 20,000 kene na carte na est-ce que bato wana ba benemi Congo te vozo piller pays bo suko le maréchal
Kabila le père ayebi la même chose. Oh ba yendenge moko. Hein? Si quand tu sais que autonga mboka ngondenge. Ya on a ba élection ba misa ba mbongo ba campagne. Ba mbongo ba ofele. Carte visa. Ba carte visa na bango et nous disons le pays est pillé par ba autorité. Oh bah ça là, oh bah longwa, yo mona bon nous longwa tu vas ça la kata mais là ka riche. Ba du pas bien. Ba du ka bien. Banda ko étage, ba flat. Étage, tonga. Yo mbongo aussi la kata. Est-ce qu'on mbongo aussi la kata ndenge nini? C'est que nous demandons mbongo aussi la kata ndenge nini à cause de la carte voilà. Nous disons ceci. Mais John Gefa. Quand il y a population jusque wana terre, il faut IGF admissible ba comment na bino. Ba c'est unitaire, non ya kabi, c'est que na bato mususu libre. Moi c'est na kango ba PC carte. Bana mineur bana ba carte visa ba zo mbongo Congo misaka mbongo ke na trésor public est-ce que ozanga banzela école les athées maman emo tout ça nous souffrons maman emo OK data diplôme na pas c'est dans Mexique ba carte visa wana na ba professeur universitaire ba militaire bazana fond bana besoin mbongo bon futa bango $70 mais les politiciens pillent le Congo parce que besoin piller Congo na Congo Tshisekedi na Congo ya Kabila na Congo ya Mobutu non. Le Congo est pillé par Batonabiso, mon ennemi à Congo, ce sont nos frères. Faut tellement mais la bango et puis tu relandes la carte visa malheureusement. Ceux qui bakanga battu na makala. Ay moi babini. C'est ça le danger. Jamal en Afrique du Sud. Jamal lo bakanga na Kala, qu'en Afrique du Sud. Mundele Jamal. Na Congo na prison de babimi c'est quelqu'un en Afrique du Sud. So on dit Kamel, babimi prison na Tango, mais tu n'as okanga bango na makala. Hein? Ce que ba na dia ne c'est détourner à Bongo. Bato bazo ba mbongo ba carte visa bakende café là bakende ba ngenga na ngengo be café là awate kane makasi kane makasi c'est awate parce que awa est l'autre côté bata bona ba kuluna mais ce sont des kuluna cravate qu'est-ce que tu fais ngala zo souffrir le pour ani à cause na bango to lia kate ko à cause na bango baba yo sala kate bible ye moko alobi 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 oh ya salité aliate motaboli na mitokinae regarde aujourd'hui ne bazo sala biso mais révélation on a moni bouger mboka mais ko bouger mboka ezali ba criminel économique bazali ba voler en cravate les coulons en cravate et Bible biso Galates 6 verset 7 à 8 dit c'est que l'homme reste mais il mentionnera il j'ai pas sous ganga te tout monde action bazali arrêté ozala nan makango ya président ba okanga yo o makango ya premier ministre ba okanga moi na président ba okanga moi ba okanga yo article c'est du vol 16 ya constitution lobby boye tout congolais sont égaux devant la loi article 10 de la constitution. Tout Congolais sont égaux devant la loi. Si vous avez papa, tu as la carte visa centaines. Par jour, tu as combien de millions. Si vous avez un bon l'État, et ça compte dans le trésor public. Donc, Fachakuti Congo est pas vrai. Mais pas vrai, mon gars, il faut arrêter. Il faut ça, il doit arrêter carte visa. État de droit, il faut agir. Ok, état de droit, il faut agir. Il faut agir. Au bête moto kofi na moto bato ya mambongo ebele papa bakenda kuna 1 mois babimisi ba 2 semaines babimisi mais moto longola ki zemi de bakangi 25 à 30 ans o ayi mbongo ekolo o azo piller yango ba osakana yango tala raconte na bango o mona bato Kabila na 51 année ya Kabila yaki nango na oyo o mona bakare yaki wa mais basala kate un jour anniversaire Kabila basala kate tala ba jip tala ba conseil présidence o ya lelo Tami tu vois ta mon amour, tani baso, au moins la ville, PR partout et tout na ville na ba cité. Yo mon amour. Parce que bon baso salaire te. Mais ça va fonctionner. Non ba carte visa. Ba carte visa. Ba carte visa luxe. Ba carte visa luxe. Akoli aninga lingi. Akobenga 50 so bolia bo sili combien autant. Allez ici quoi 50 000, 20 000 élèves. Le Congo est détruit. Tokotonga mboka. Nga nazali activiste ya droits de l'homme, il faut na dénoncer. Na fingite mais il faut dénoncer l'injustice, il faut dénoncer le vol, il faut dénoncer l'acte criminel. Il faut interpeller. Il faut interpeller Bino pour justice parce que le Congo est en génie. Donc IGF selon yo Akoba, IGF. Oui, mon colonel Monaki, le 10 pays les plus pauvres du monde. Mundele azobetager question pour les champions. Quelle est la capitale la plus sale du monde? Congo Kinshasa, Alongi. Là, j'ai pleuré. Congo Kinshasa, Naleli. Souci. Donc, le 2 pays les plus pauvres du monde. Premier pays, Centrafrique. Deuxième pays, Congo démocratique. Oh, avec les richesses que nous avons. Deuxième pays,
Brazzaville kutu batangi yango te. Bakotanga Zambie te. Zambie batangi Uganda. Non. 8e pays. Mozambique, Zimbabwe. Zimbabwe, Mozambique et puis mboka za pembeni na biso kuna nani? Soudan te koto ya Est ba Kota Est, Tanzanie. Tanzanie te o pembeni ya Kagame nini? Burundi, Uganda, Burundi. Rwanda na kati te. Le plus pauvre du monde, Centrafrique. Deuxième Congo démocratique. Les pays les plus bénis, les plus riches, matière première, c'est le Congo démocratique. Nous allons où? Le pays est mal géré. Le pays est mal géré. Hein? Maintenant, c'est président de la République. Bazoyi Bamboka, c'est Yonde Rosana Conterani. Mais Moussa la IGF Salaté, ministère de la Justice, Balandela. 2023. Peuple 2020. Le peuple est les ventres affamés n'a plus d'oreilles. 500 conseillers, 500 cartes de visa. Batakabila a 10 000 banango. Combien de visas bazana? À part les visas, ba détournement fonds de l'État. Au bas ça yango butumu. Au gotonga ndenge ni. Yango moni président est incapable à kokokate pour na atongo ya Congo parce que yé moko atokokate parce que miyibi ba pembe na tout bazo fouler bi pepe mabe bazo yiba na yele moko ya poloso yango to bobo moyen pays et vivre exactement. Voilà, c'était l'homme de Dieu, le prophète John Ngefa. Vous nous regardez de partout à travers le monde. Merci pour votre soutien particulier, votre attention particulière. Abonnez-vous massivement pour nous soutenir. Abonnez-vous en tout cas, abonnez-vous sur Équilibre Télévision, votre chaîne. Abonnez-vous sur John Ngefa TV 2, la chaîne partenaire. Donc, de partout, vous nous suivez à travers le monde. Bandekouya, Maroc, Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, Zimbabwe, Algérie, Tunisie, Botalabiso partout. Commentaire Nabino Salarabiso bien. Le conseiller Papa Philippe Kabouy Kouna Fribourg, depuis Switzerland, un bon papa. De Chris Konde, un bon tonton à Paris. Papa Philippe Kaboukou. On lance appel. On lance appel. Il y a 50 € pamba pour Nabika. Avant de m'aimer belé à cause de la vérité. Au banc de poison. Poison comme on se monte ma maman mazo kangana nzela Jérémie Luemba. Oui pour ça là, les cabos nzambe nanga akopambula. Tu as posé ça matériel, caméra, LED, micro et ça là toujours bien, c'est pour soutenir le travail. Tout le monde moro yo jouer yo na no otiki na lobo yanga. Ah, kasi na ebisio. LED là c'est. Yo liga micro. Na liga micro nan. Gauthier Bell, le roi d'Angleterre. On devient Popolipo. Ah, Gauthier. Popolipo. Popolipo. Souka, roi d'Angleterre, Gauthier Bell, un homme noble. Un véritable patron. Et tout à Ekota. Le célèbre Diem Gauthier Bell. Saka dans le livre sterling il dit bah okacha chococho popolipo Gauthier po John Ngefa. Voilà, c'était bon papa na pesi pembote na ngai na Jérémie Luemba Elena de désert tout Alliance Mondweri ko la pamula yo Renard Alliance makadike bana yo bato so ju musu na ko beto miponda oyeba ngai oyoki na Mogisha beta journaliste pour ça gagne. Mogisha beta journaliste après émission pour ça Mogisha ni. Gambia pambola yo. La carte na pépère deux yeux. Na part ça c'est Nazali moto ya 3 de l'homme protégé par Monisco. Comment Kabiliste. Comment Kabiliste on ngana otake Kabila. Na otake c'était mon place. Nazali o ba benga bango batu ya droit de l'homme. Mais si nga posé invité na Kingakati. Na ko kende ta mokolo moko. Le 30 juin. Na kenda Kingakati. Bangubu na ba lion bachakola ngai te na ko fala mbeto nazali activiste droit de l'homme oyebi bandaka la kolo apambola bino na pesi mbote na mama na ngai batondoko edoxito jo aleki ba science na kitoko na mokili na linga émission pa bato balanda yango ebele monde entier que Dieu te bénisse petit amen na musala osala malamu na lobaki le 30 juin papa ngifazela nzambe atianga na motema le 30 juin na kotala ba orphelin ngai na kende Équilibre Télévision va m'accompagner. Moutou a Monique qui assister, Aza le bienvenu. Je ne force personne, mais moi j'irai le 30 juin dans Luka. À toi, fais n'importe quoi ngiringi toi c'est le mbao. Na pesa moi l'osso moi sucre moi huile. Na compte na ngai. Obi? Na église on a zo kamba ba faire ba zebele na ba veuve. Donc là OK le 30 juin, o ya sepeli à landangai.
atinda moi loko na ye, c'est Dieu qui m'a mis ça oui, cœur. Ça bien. On est 30 jours rendez-vous, na refeli moko ya place, to tala bande ko ta moi loso na zanango, to kabolana bango za elamba, olingo tina moi miliki, on ne sait jamais. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans, c'est le plus 243 89 50 61 702. Appelez-moi, écrivez-moi. D'ailleurs, d'où courir l'immortel, qui ne pas Rosanakati. Je crois qu'il ressent bien. Merci à tout le monde. Papa Ngefa, ça même héritier pour ma grande Simbi, le patron. Tu bien sur Gochebe, le roi d'Angleterre, à cause de Nakati. Babi Kabala, à cause de Nakati. Tamara. Gochebe, Mikolo, comme il dit, Gochebe, roi d'Angleterre. Ah, Naji Motana, roi d'Angleterre, comment vous Kola Pambola. Merci Mbote, na papa Nangaye, Ngefa, Galaikebi, Motodua, Nakati, na Genève, Kola Pambola, Mwete, ya mama, Edoxy, Batondoki Tojo, Oya Boy, Asala Mokili na ye, Nzambe Pambola, Eric Lele, Jimpa, Yonde Makam. Président wa Roma, na Londres, Yonde wana, Nzambe Pambola yo, to pesi sumbote na Sylvain Mukasa, na France, bao basutela ngai, surtout Tony Mabela, na Katalema, premier conseiller na ngai Nzambe Pambola. Patron Michigan, Gageli, na mwasi na ye, to bengi, Mama, Moseka, Misanza, Ngolo ya Moindo Libongo. Oto bengi grand charismatique, chef routinier bana ekonda. Ok, somi ya bana ekonda. Kolo apambola yo. Mais papa Ngefa beaucoup la na biso pe Bokechu wa Yambo. Ba libérer. Bon, Bokechu ba libérer parce que Bokechu na droit à vie. Bokechu pe na droit à vie na PCP. Mais wana zui Yamba la souka. Non, na PCP Bokechu botika polémique, Bokechu aboma mututé. Na PCP mbote na kati ya Bokechu wa Yambo ba benga cheke vale. Mais ne ba libérer yo ko lo apambola. Mais Nzambe apambola bango to sai ba prière, to bondela ki. Bo sali prière, les ya finga sous. Ba ko finga ezali façon na ye ya communication, to ko solo la. Mais soki yo za journaliste benga Bokechu solo na ye. Bino bozo taki makamba Bokechu mukimwe pa na ngai pona. Oza beaucoup la kati. Naza beaucoup la ka mais benga e bo solo la. Parce que bakamba Bokechu na memingam. Ba bien comme ba mabanga côté. Non, côté cité. To ko pesa kimia Nzambe. Mais to cité le Kambo Papa Ngefa. Mbate ba betaki Macron quand même. Bon, Macron, au moins, ça a été démocratie quand en Afrique. Ce qui m'a dit le président de l'Afrique, et bateau tout na bakouf. Regarde la vraie démocratie. D'abord, bête à Massassi. Massassi pas bateau tout là. T'as là la vraie démocratie, monsieur. Ba bête Macron. On t'a bête Macron et montage les jeunes. Mais Bakangi va connaître 4 mois. Les Lonoki a commis 1 mois et 8 jours. 19 jours. Donc, respecter droit de l'homme. Respecter droit de l'homme. C'est droit de l'homme. Yango ya droit de l'homme. Donc, lorsque on bata beta sasu. Si on beta sasu. Ba okato mike bachona mai kuna mikobena minganza bali yaka. Yo beta sasu bo siri bali. Yo moko la nata maman na ba papa na source ba aussi ça ba. Famille Mobimba. Ba aussi ça ba. Ça dit quoi? L'Afrique démocratie continue noté. T'as là ba dictateur sanguinaire. T'as là lelo. Oye mota ba de Kabila. Awa babanga. Akende akufa. Temaye pari à mon anité. Amatungulu. Baba nini baliaye. Oh, baliaye. Bangando na balio baliaye amona na te. Bino boko c'est la ka China rambo makambo. Non, la vérité. Mais siko beta ta China rambo mbata siko. Ata nenga longo. Nenga longo beta mbata. Nenga lekana mutuka. China rambo mbata pas boko si la bino nyonso. Ça dit qu'on Afrique il y a toujours la dictature. Top mindele balaki c'était le président de la République a dit fonctionnaire de l'État. Azara humain. Azali humain, azali au-dessus de la loi té. Mais moto ya sambisi bango azali ba trip ba juge na Batunier intention na ye. Pourquoi tu as fait ça? Aza mutu ba protéger. Mais atuni alobi parce que injustice ya Macron ça pour la gilet jaune. Il va protéger. Parce que 4 mois, va quitter dans 1 mois et 18 jours. Yo muta parti politique beta ata premier ministre Mboka. Mais Ogobi Kate, ça dit quoi? Nous sommes toujours dans la dictature. Ba retortirer na papa na maman na bino. Kolo a pambola bino. To pesi mbote sous joyeux anniversaire. Na kati na Joël na Noël. Bana ya Nico ya Yule na mama Rachel Nico otobengi ye Mpongo Nkolo aza na bino
joyeux anniversaire na bana oyo na papa na bango kolo apambola bino aza na bino topesi lisusu mbote na papi Ngefa oyo tobengi ye roi professeur de la sable na Jésus nzambe apambola yo et petit garçon Ngefa petit intelligent sakana na bato ya Suisse dia petit ya Suisse wana na serne Jeannette nzambe apambola yo Pedro Mutu leader d'opinion kola azala na yo bala mongala oyo kaelengi ya libala bala bijou Ngefa ngalu lami oyoka nyomititi kolo apambola oyo aboya sa mokili na ye Pedro Mutu leader à jeunesse Pedro Mutu leader à jeunesse tokei association main dans la main depuis la ville Fontaine mais également à travers toute la France. Pedro Mutu leader à jeunesse total respect. Noko Nico Yayule Nico Yayule na maman Rachel Ferro c'est foutu la de Bundes na kati ya Paris maman ma passe kelele libumomoko betaka buite kelele libumomoko kelele njobi mibaleke kola pambola bino loko nzambe azapa kosukisa topesi pene héritier poma de grand Kisimbi nzambe ero na mona congolais moko na bero ebele bote na mona na miso sala makambo nzambe apambola yo topesi lisusu Gauthier Bele le roi d'Angleterre oyo tobengi ye pemisa ye bon toujours ndeke luka popolipo popolipo Gauthier Bele mama na bon sono mami Kabala mama na bon sono de la sukisa ye oyo tobengi ye Tula nina benga ya mwasi 6600 vol simba yoka oto benge babi Kabala mwasi ya mayele mama na be bon sono oto benge mere e Gaisola pe Gaisola pe suka na bini yonde longilima na kangami Jérémy beta na kiti voilà boya sa mokili na ye. Merci à maman Claudine Louyeye qui nous a suivis depuis Kinshasa. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa baémission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso makambo ya bofrana na bacongo dialogue donc blague te donc bosabone na congo dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo dialogue eza site moko ya kitoko